bienvenue dans votre émission de la chronique musicale. Vous nous suivrez partout dans le monde à travers votre chaîne EHP Media. Mesdames et messieurs, je vous dis mbote. Donc, dans le cadre de l'actualité musicale des Alara, pour bien sauter la matin, sur ces plateaux, tous un artiste musicien, Lido Connexion, la chanteuse. Donc, on a habitué. Bonjour artiste. Bonjour Brice. Ça va? Ouais, tout doucement, ça va bien. Sentez-vous bien? Bafan na yo, bafan ya Ibrator contre-maître. Donc ba contre-maître na ba contre-maîtresse. Voilà nda biso siko ko ça ba onini mambote. Ben non, peut ça kambote na bafan nga balinga Lido Connexion, la chanteuse Ibrator, ba balinga Ibrator en piano, ba balinga kamvuma na biso donc na lingi bino pe mingi. Ndenge bino bolinga biso na pesa bino mbote pesa bozali donc mbote belé voilà. Et le bilon normalement le roi serment boya chanteuse. Alors bah pega boye. Mais j'ai 30. Ah OK, bon on a bazaba ine na biso. Ils ont façon na koloba, ils ont teke na landi. Vous avez déjà temps et manaïbe? Non, nante. Mais to yoka bango bazala ka ba ine na biso na ba ina wana donc bazala ba ine na biso na ba ina. Pas comprendre nga bo excuser nga na za un peu arrumé voilà. Bazala ka ba ine na biso na ba ina donc mais na zo vraiment temps ya koimba na été. On yoka bango moi trop voilà. Aurait moi trop perception moi couleur. Il aurait moi ya mais j'ai 30 non va to kota non na maram non pour le maram na yo. To maram na yo muko. Donc moi couleur kaka. Et puis bat ba la bisom de roi Talibo Talima moninga ya Fabrice Nteka. Tanya Pemba maman na Josnel na Lyon. Na Léane. Ya Pegin Tingi Bambote Belé, émission na dédié bino sans oublier mon boss Papa Edo. Ya maman GH Bambote Belé. Moi couleur. Likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma ata na miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère eyebanaka te emonanaka fe na bivaleli bolingo eza na 2 saisons elanga penda vulae parfois epesaka malili parfois moto zala na maîtrise c'est un peu ça. Merci beaucoup. Pesaka 2 personnes en Hollande, 2 personnes car 2 personnes. La pesi mbote na ngai pa mon président Ibrator Piana le biatique Kodro et Balé Loyembo et na Am Salvador de Genève ba mbote belé. Lido Connexion. Son nom yoka yo yimba. Vous a chanté. Nan inspira beaucoup plus aux arrière mon babilo na notre travail vraiment voix. Au préféré yimba bilo na à part MG30. Pour MG30 to yoki obo karai à part MG30. En tout cas ba sœur baza ebele na ba maman to karana yoka vraiment bi ba maman Biliabel, ba maman Chalamwana. Donc nayoka bango ba sœur Marie Missa mon père son âme donc nayoka bango ma trop bango vraiment ba inspirant ngai vraiment ba musique ya libanda to yoka pona ka ko so ba maile des ala kaka musique ya libanda po yoka trop étant que chanteuse artiste et musicienne ndozo mona musique ya Congo ndezo kendele longol non ba nokoti ba homme to tcheno bino ba fille musique na bino est-ce que ça ko mata to ya ko kita ningo yoka non musique na biso ya romata to imba normal et tant que toi ba bantu to imba normal parce que biso tu as trop basé na rumba tu vois même mon rumba ça partout dans le monde entier rumba ça partout dans le monde entier biso kota trop to linga meko to valoriser musique na biso rumba tu vois ndenge na ko exemple moko boye parce que nayoka babanga mo trop ba intervenir dans ça là quand ba Lido mais comment bino ba fille même pas ba fille même le ba mi bali le garçon les hommes pour une boy mandenge ba musicien libanda te na bito yemba ndenge ni mo bindi ba musique na bango wana na bino biso to ba bantour faut valoriser musique na biso rumba congolais musique na biso beta libanda ba yoka rumba. Pourquoi ça la choix ya Ibrator contre maître?
Kofi Olomide azali bato ebele bazali zali sauté na kata orchestre ba chanteuse bazé belé, mais pourquoi choix Ibrator? Parce que makambo nangeza na orchestre. Makambo neti nini? Talisa biso spiritas. Mama molimo to mona. So makambo nangeza so na ke place mususu esimba te donc makambo nangeza na pas contre-maître ton hasard. Ko sala show wana ngana fanda tamulai na ndako. Na banda koyemba te ezalaka ba conseil ya bato lido mais comment boyo fanti boy na bien non boulé non. Il y avait un frère abenganga penza na téléphone na pesa mbote pesa azali tabache le perk abenganga lido yaka ko s'intégrer na orchestre na bukana te na yaka on ezalaka na imperium moi to répéter dans imperium na yaka kandingi zalaka na sali pende ezala na ndingi na s'intégrer na groupe na développer naza donc na okubakaka voilà. Donc voilà, okubakaka ezaki choix bato ba proposer yo ye bandi lelo pe makambo ndezo kende. Mais le baloba ke ba chanteuse bon surtout en général ba musicien bazara na kisi. Ouais, donc baloba ba musicien bazara na kisi. Yoko jejon est-ce que c'est vrai? Dengoza boy moi Novalgine na yo moko ezapet. Et nana kisko. Nana kis penza. T'as la caméra répondre maman. Nana kis. Nana kis. Nana kis penza. Wana kisi. Nana kis nga. Est-ce que bige ba parents ba otala ba parents baza non? Mais ne bige ba oui baza envie. Ne bige ba otala nana kis. Lelo nde bato ba otala bo lobi oza kisi. Est-ce que bige so mutu mo akufi na famille ba olobage yo? Ah. Bo kisa boma. Te kis na ngiza bulo na nga. Ya wana kis na nga. Ah, baloba bongo. Baloba bongo. Nani? Naolinga mama, naolinga te na kutana yo mbala moko mama single mais le repousser nga to kota kaka. Lelo ya ki groupe de mambo PC bon. Aujourd'hui single et bima bientôt là. Papio single. Si, ma personne single pas président nanga Ibrator puis encore une fois merci. Donc j'étais vraiment surpris jour à Yebisaranga, ils allaient en pleine répétition. Tout si rep des à la réunion. À tombo le beau connaît à lobby. Lit de connexion des gazawa na PC single. Na longwe na ngate. Na za na kata groupe ma personne single. J'étais vraiment émotionnée. Na beni na peu ça a été mais Naebelo qu'on a zana on a katamte on a remix. Ça featuring na Emoko? Bien sûr que oui. Il y a ça le featuring na ye to yembi à intervenir pende kaizala kawala. Torozo moi couleur kaka. Biswai bate. De moi couleur kaka pour batu tout na nini. Au monde toza boé. Ba on a biso partout dans le monde, Afrique, Amérique, Océanie, Asie, pourquoi pas hein na Congo Kinshasa. Singe na ngao ego beta fort. Pesa biso te pesa biso ra moi couleur pour ba fa non ba ozela ba bige bo rien aussi aïe this is me little connexion aïe Benzema l'homme à masque na misono ya mai na koti no seyon ya mundo bebe koboya nunga te lokola mai océan eboya salite bebe kozala mosika nanga te lokola mapata na mabele zala pene nanga pona vivre bolingo na yo Fokyo vala kilo premier kolinga ngate ngande na linga yo linga yo Am Salvador aïe Nason rega pamba na misale lizala ya domo bolingo na yo lelo tolelana toponana tolelana ngana yo bébé aïe to bombier merci bomba rande lobara depuis Paris na profité na pesa bambote na Carmi Berti Salem Paul Mola Igelumbu et pourquoi pas à celle qu'on appelle la poupée blonde originale, la fille élégante, Nalman, Bambote Belé, puis bonne guérison, Bambote Belé, dit de connexion. Oh, bah, monsieur, sa vie, est-ce que on a bon, on a bien. Il y a vie, il y a vraiment vie. Donc,
Tara Funa s'est sacrifié, Koulougamamte. Donc, on a abonné qui bêta bêta fa. T'as mis bêta dans le monde, partout dans le monde entier. Oui, qu'on a ni afrobeat. Les afrobeat, ils en ont généré que moi caf. Est-ce que vous êtes sûr que le Bapesio et qu'il peut combattre Cindy et combattre MG30 et combattre Bao Missus Baemba et bien Junior puis de contredire un atelier sur la caméra donc est-ce que vous êtes sûr? Brice, non absolument. Gloria Wilo les sangal comme Glowell. Bonjour maman place aux ali. Mon ibiso dans un labelté, dans un labo. Bon la labelté, bon la labo. Toi na labelté, toi na labo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire moi le label, le bébé talon est belé. Mais na habité so yo kayoka. Mais parce que toi na labelté, toi na labo. Nga ils attendent nga. Bah Cindy oui, ils qui battent bango mais pour le moment ils attendent nga ligne de connexion dans les gars battunyo sur le monde entier partout dans le monde entier ba yo kanga na single. Donc vous allez vraiment de citer parce que na zappé mais ya ébalé. Le biatique ordre ébalé à l'oyembo ibraton piana. Donc talra papa ndenga yemba biso pe bana photo landaka lokoloana. C'est comme ça donc vous serez pas dessus. Donc tenez-vous prêts. Single Nanga et avec Fox, voilà. Ils ont Katia, c'est pas sorcier ou bien ils ont mis à part? Non, ils ont Katia, c'est pas sorcier, c'est à part. Mais c'est pas sorcier, puis n'a pas vocaux, donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Lelo va sur single, sur Betty. Est-ce que oui bien qu'on va aller Zalara, Zara Moutoua succès, Bayara va boire à moi, elle va mangat. Maman boiteli ba bois qui libanga pour kanga. Est-ce que vous êtes sûr sur sali succès lelo? Leader mso orchestre royapé ba meki kande zalaka ba chema kambo leader résister kaka. Brice, moi tu nazala na ndako. Mon ata leader mort ya kare. Mais mutu mo benga leader dans la voie. Est-ce qu'on est différent comme des na likambo wango? Hein? Non, il fallait baya tant on a parlé avant na s'intégrer na le contremaître na n'allait pas y pratiquer piano il fallait baya raté ce qu'on a le long azuma rambo oya na bino kasi ka yo on me sabi so lelo ce mambo pesi au zalara toujours devant ba contremaître na ba contremaîtresse. Bien sûr que oui et ça parole nanga l'autre c'est l'émission tout ça la émission l'obisu tout ça là. Tant disque un single bima tant et pesa mama kambo ya suite sala non zalaka wana qui place me souter non ils a parole d'honneur talaka na loba l'internet YouTube ba so yo kanga ya parole d'honneur. Merci beaucoup Sydney Bill Mababi la fille à papa la parisienne hein bébé parisienne donc bambo te gros bisous bébé lit de connexion. C'est pas sorcier single na yo. Est-ce que et le mot bon on a un peluche bosé belé na quatre orchestre mais choix ka ya yo les pourquoi ka choix ya yo isa choix nanga kakate na biboye oui na comprendre yo obito bosé belé na orchestre pourquoi parce que ngai single moni isa be kanga moté na quatre orchestre to na batu bazala banzembo les professeurs asa nzembo. Donc, professeur Azana Nzembo Jérénimo que je na dédié au kaka parti donc Nzembo zali donc Lionel Messi pas Azana Nzembo. Oui. Lionel Messi pas Azana Nzembo donc tu vas ça temps à temps, tu vois. Tu as ça temps naï. Donc ils attaquent que on a des présidents comme ça fio na Nzembo. Pas moi si on privilégié. Oui, et cause à la paix bon parce que biso basi tu as quoi ma fleur mon boy. Et ça te que pas pesinga na sentiment ka pesanga Nzembo non. Biso basi tu as moi fleur mon boy. A pesinga pour na pesa makambo. Parce que single ngé bima avant disque bima. Mais vous allez attendre boyoka. Ils arrêtent que oh pour na sopénité, ba tu be ba ça Nzembo na kata disque. Zakanga moté voilà choix na yo moté ba PSP ba noko ba Nzembo mais yo ba pesi osko single soki ibrator tala yo na oya sali pona yo oko epsa nini je manque je la pardon na ligne vraiment à testament donc au tellement caméra au lobby le rebi mon fond de ton cœur au bimission. Tout à l'heure là, notre le bâton président
et puis ça rangaï na répétition qui a passé un single tout le monde est après répétition tant le bac yango le bac en plein tout le monde n'a pas essayé de single en Nzembo na kata scène ya répétition quand il m'a dit ça donc j'ai manqué à dire parce que dans la côte orchestre na côte bateau tu vois na côte bateau ils allaient ngater mitali aussi na côte donc je manquais à dire j'aurais pu ça ranga on a juste merci président. Mais au fond de moi, il y avait le qu'on a préparé. Tu vois, il ne serait pas dessus. Donc voilà. Les lots, na kati ya musique africaine, tu na goloba, na kati ya musique congolaise. Ils en a bateau bayape, a mimi moi et l'eau mumbo ya sika na musique congolaise. Pour na ligne de connexion, au memeli biso nini. Poto ki ba afrobeat tebeti mais banzela voix na memeli biso nini. Oui ki afrobeat tebeti oui bien sûr. Boyo kanzembo kala mingte. Il m'a dit lido izem to yembi. Na tuni bongo pourquoi parce que na yebi ke contre-mettre à memeli biso ba rumba gospel. Donc rumba gospel ba rumba reggae. Kati voilà parce que tu na afrobeat titre no ezatolé la nantaka tolela na. Tolela na nani. Donc vous allez sentir que est-ce que vous allez de Moutaïembe comme fort. Donc on a une innovation donc non tenir déjà au bas ou à pour ça parce que tu es déjà en plein studio ou à pour ça non peut ça on a contact contacter ngai que nzembo basombela ba imbela nzembo ya tolela na afrobeat. Merci mais est-ce que pour valoriser puis moi contre-mettre moi le cas que c'est bêta mana yoka et ça l'a bien on a la voix féminine mais tant on a une grande chanteuse yebika ndezala moi couleur et le mot boy batu baotala amour chéri nangezala kako traverser au coquille d'avenir pona moto moko ngata bapekisi ozotinga mekaka okoki okoma aveugle koleka baveugle me mabe na yo ozomona te na proféraki habitude ya love na basourire malheureusement comme il est contraire à basourire comme yo. Donc voilà c'est un peu moi donc dédié quand ndenge ezalaka malgré naza enrhumé merci beaucoup studio et commune à niveau nini est-ce que tous autres single déjà Kalatea aurait pris au plus moi quelques programmes na bato pe baotala yo ba na posa azala dédié na kati ya single na yo na kati single na yo azala dédié na kati moi contact moi ba mabanga pe baza ba na posa wana ezangaka te en plus on peut ça pour vite tozawana onyo sazana posa oiba ko ya na répétition ipartir en piano tozawana na Véronica chez maman Véronica 2 na cabine de Wangata mercredi vendredi et dimanche et pour na ba dédicace waza pour ça ba dédié na ntembo ya lieu de connexion waza pour ça ba dédié pa ipartir en piano donc contact sanga isali plus 243 81 313 09 wana soko bengo directement ngali de connexion ozalawana waza pena posa bayemba za posa nzembo to lelana afrobeat dans single nga bayembela ye contact ngezaka wana donc non profiter pe ko pesa bambote kandeza ouais surtout bato bakomela kuna ba non bossa na te ya Angie Soukari ya Didier Mpiana la grande dame de Paris Bambote Belé apo maneno antivirus Bambote Belé Ani Lembo mama pasa Bambote Belé Igokolo bo Ben Ngombo japonais babilambe belé Bambote Belé donc on en profiter sous copé Sambote na Michel-Ange Bieto Rina Tanzanie donc Bambote Belé Gloria Weloli Bambote Belé Pesazali voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Quant à moi, n'a profité pénapé sambote. Son abois qui te comprendre que au solaté. Son abois qui directement faut comprendre que au sololité. Donc voilà Talibo Tali. Moninga Fabou Senteka na bosanité. Tanya Pemba maman na Josné na Léon la poupée blonde originale.
Yeso na bois qui était mabé, Shakira Béton, Chaba. Donc Bambo te belé belé. Na bossa pété Carmi Berti Salem depuis Paris. Donc Ongo Baksa, bossa Moutou. Bois qui était canés à la car. Yannick Mabourouban, le roi des Chika, Bambo te place à zéro, mais son bois qui était na minga mutala. Merci beaucoup, mais. Non, tu comme déjà la souka, on est peut-être au thème Manabiso, pas de problème, tu au thème Manabiso. Tant pis, on a ébalé à l'Oyembo, Bambo te belé place. Bossanaki. Na bosana tara au début de ça na bande na souka peut faire aussi ça parce qu'il est balé. Merci beaucoup na montage Enon Congolo équipe Bumba Junior Pidi Babili sous Ligola Bili sous quoi grand caméraman Mboko Arsenal Eric donc équipe Mobimba Bambo Tebele donc quant à moi je vous dis bye bye ciao.